Bango pe bazotambola selon l'actualité. C'est un peu ça quoi. Oui, bara Pamela Chocolat. Pamela Chocolat, non. Il va quitter. Attends, l'équipe nationale, il y a un bandaro kende. Côté la serre na yo, tu crées pour yo été romon a été. C'est difficile pour na kanga ba combat bato parce que na bando ko solisa bango te vraiment. Ils sont naïe na moni kana bato naïe. Oh naïe au ça na sali, je sors, je pars. Oh tu sais pas la mission à parler non? Ouais. C'est là où Karine a grandi. Armand Mokonzi, lait qui a Karine propre. Hein? Makilo est coulé par Karine. Makilo est coulé par Nanga. Nazale qui a Karine. Donc Karine a cola. Ouais. Place Karine a cola. Le cas de janvier, nous avons Bana Misala Karine. Bana Misala, c'est trop dire. Hein? Azaki Moutou, on doit vivre tant que nous assunga na ba moi blême Azaki nango quoi. Tomona Karine Mokonzi afinga ba Sylvie Mampata lo ba mabeba te belé ba Fabregas tara ba bezo e monde na luka c'est comme si yo o sepelera nango te botanga ka maman Sylvie te maman Sylvie aza quand même moi c'est mutu munene na mboko boyebi hein botanga kete na ba makambo ba buzo ba boy na ndimite ke Karine afinga so Karine afinga c'est le moment à s'excuser hein botanga komba Sylvie Mampata te yo tela ngote ya no ala na kata minanda kwa Myriam Mokonzi o avant ba beba na mam Karine asala na Sylvie Mampata yo mona ngote alo ba ni atanga pena komba Sylvie Mampata na finga ga yeba tunyo ba leki Sylvie Mampata boyo mona ngote wenge o petit wenge lo baka ke sili kaka ba roma okana ba tunyo ba tambola na Karine za rapona ah bon moi je ne pense pas na bien ngote vraiment. Mais quand même oui bara gel chaud. Oui, Jaël chaud na bien. Na bien Jaël avant que non Karine na nous na bien Jaël chaud. Si côté là ce que ba mignon so Karine Mokonzi ça là Jaël chaud alors là Jaël chaud n'est si capable faire qui mobile obéter chaque jour. Ah il faut tout le bar ma vérité pour maman qui n'ira bien. Alors là Jaël chaud si comme mobile ando obéter chaque jour mobile banda onyoko là Karine Mokonzi longolier aene na ndako na ye akomisi lelo Jaël chaud o yaza lelo mais lelo Jaël chaud wana akuma ko finga Karine. Akuma ko tonga Karine na Myriam Mokonzi bakuma ko seka Karine. Oyebi Jaël chaud wana ozo mona bakama ba événement nyonso Jaël chaud osala romi lo belanini Engo lo bate que non Jaël faut zone saka malam Jaël pe na malam asala Karine ezali nango hein c'est que ba makambo na bango pena vraiment yango nga nazolo ba que non bango mibale nako condamner Jaël te nako condamner pe Karine te bayebani po ko mona bientôt là ba solo na bango pe hein basolo na bango pe alors olobani na kacho no mote ko tika na soni monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Bienvenue sur votre chaîne internet Congo Température de Maman Rosette la fleur d'Ambour de prix Allemagne, hein? La maman sociale et maman Sangi Sarabane donc bisous tout travailleur awande Moussa Sozam Salate Orokende Libanda, hein? C'est bien moi d'Orcas Boloko la branché de la presse congolaise aux Arawana pour le travailler pour Nabino pour nous commémorer toujours bonne information comme il faut c'est leur actualité aux Akolikana net. Merci beaucoup à Willy Moucheni les codes mondial, merci à Igor Mitou Motema Maman Denise Fabiano, merci à Fiston Kankala, hein, le roi de tous les battants des prix Allemagne, merci à Cédric Alemanakati à Paris, le président Daniel Massaro, le président Isaac Suède, le président Machalaba 3 étoiles Nakati Afrique du Sud, merci à Richard
Chika Pinda R9 Mobala Mwindu aboya na ba produit azana tawanate. Merci à Ornella et Cella. Bon séjour dans à Paris. Il y a Yolande Dikando Mizunda comme on a poto tanga. Papa na nominda donc bambote na bino lelo tozali toujours na actualité za koleka selon mambo za koleka to kaka mambo Karine ba misusu est-ce que garçon la penza za maleka Karine propre est-ce que yé penza pour se dire que Karine propre ne Karine avec une kini alingaka hérité biloko Karine donc on a qui te découvrir si c'est vrai qu'il y a zali ka Karine pourquoi pas hérité ki biloko ya Karine wana Karine azala ki bongo na kini donc Trosolona Armand Mokonzi lelo otoko beta masolo na mambo Itali Karine Mokonzi. Bonjour Armand. Bonjour Dorcas. Bonne santé. Ouais, santé ça bien. Pourquoi Moussa na biso pour partout comme car sollicité ba tu vas inviter yo et les gars on peut bien. Ouais, ça va. Na pesa na maman Rosette Mbote. Ouais, za chaîne na bandara na bandara awa. Na zalaka awa na chaîne so tali ba émission na chaîne o monanga. Na bandara awa. Eza kino musala ngo na bon, na zongeli quoi. C'est un peu ça. Zongeli kapo Karine akei to yo mo avec na projet bandaka la ke non il faut zongeli na musala o. Non, eza projet depuis kala na bando travailler depuis kala. Eza musala déjà na bando sala ngo. Na bando sala ngo ba actualité moi ba bilo moi ba sujet moi na bando ko invoquer. C'est un peu ça quoi. Eza te po Karine akende kakande na sala ngo non. Ando sala ngo kala déjà. Okay, mais lelo Armand batunyo so bazolo ba Armand Mokonzi azali petit frère ya Karine Mokonzi to linga to ebozali petit frère na ye propre ou bien bozali ba cousin et puis cousine. Oh, tu sais pas la mission on a parlé non? Ouais. C'est là où Karine a grandi. Armand Mokonzi le qui a Karine propre. Ma kilo ezo coulé pas Karine. Ma kilo est coulé pas nanga. Nazale qui a Karine. Donc Karine a kola. Ouais. Place Karine a kola. Est-ce que c'est quoi bateau balbara combo ya Mokonzi wani za ya Karine Mokonzi te. C'est quoi yo moro lo banini. Et ça vraiment véritable nom na bino boza famille Mokonzi. Non, et ça véritable nom. Bateau baloba keno Karine a Karine Mokonzi te baba to libanda c'est normal bako lo ba bango ka bongo. C'est normal hein. Et ça na makambo ça mambo TV mutona mutolo ka actualité na ndenge na ye. C'est un peu ça quoi. Vous avez cabane général Mokonzi? Ah ouais. Il y a première femme, deuxième femme. Tout ça, bana maman moko bisonyos. Bon, les présidents c'est le président Daniel Massaro, Gombe la Gombe. Donc tout betaka masolango comme il faut. Mais Armand Mokonzi kala batu ba baraote. Ozarale ka Karine Mokonzi parce que tout le monde aura bateau abimara ba famille à Karine Mokonzi et ça là ka ba janvier Mokonzi wa comment rappeler petit frère propre à Karine Mokonzi ba comment tu ko vanda ndako moko ti Karine qui a tiki responsabilité ndako na ye na maboko à janvier pourquoi pas tiaka yo série wa bonda ko yoka na te toni kala no lobi bato ayeba nga te bon loba au moins yo yeba nga te kala bato bayeba nga parce que ngande mutu nazana na Karine tia bandi à 0 tia comme lelo na niveau komi ezaki kana nga quoi so tana ba émission Karine bando sala au mona Armand Mokonzi futur Jogo Vita Armand Mokonzi c'est que naza depuis kala bon kovanda nenda kumoko nga naza moi mobali Karine moi mwasi à l'âge que j'en ai na cause à la tête derrière ma grande sœur pour vendre kana été ou pour na luka ka ba responsabilité mo boati que la ngai pour que non nga la zangelo ko sala. Non, j'ai mes trucs à faire. Nazana musa na nga sala. Il faut avoir na mutoyo que non ako tinda ya ko ne sala langa bosala bo. C'est un peu ça quoi. Donc le cas ba janvier ni bazara bana misala Karine. Bana misala c'est trop dire. Hein? Azaki mutu ando vivre na tant que non asunga na ba moi blé moi azaki nango quoi. Mais le ba janvier Mokonzi bato Karine a donc absolument confiance a zara vraiment na bon le ko la bandeko mais le bazara so bongote ba même personne wana ba baluki la Karine ba kuma ko finga e revendre penda yo moko ti YouTube na yo omoni mamu janvier le ba pour na Karine et ça la ronde ah mamongo yo kaki milkanga lula cheval blanche atuna inga lo biarma tango yoka makambwana sala ronde ni quand même question non janvier azamutu so tali même na ba orchestre au monde que no bato bazolongwa longo
alors pourquoi pas janvier azala pe na nzela na été à tracer nako cité ba komba ba musicien te ba longwa ba fingi pe ba leader na bango non mais lelo pe ba ke côté ba ke sani ni ke simbi ba komi na bango pe ba grand ezana ngo nzela kaka nzela yango na sali o ya moni yako sala bon nako condamné te nyonso ezana ngo ka ba destin quoi c'est un peu ça. Bon on a yo azwa kombo na bino mokonzi Myriam mokonzi akoma pe mokonzi nandenge siko abani kokwa o asalir le réputation ya Karine Mokonzi batu nyonso bakomi koyeba Karine Mokonzi aza mutu mabe Karine Mokonzi songi et panza makita ororo banini pona ye ya makambo nyonso nazoyebisa omoni lelo nde toza na kati ya famille so mutu aya akoma ndeko na biso to membre ya famille na biso tobengane te tobengane te. Même la Bible nous dit Jésus-Christ a tiré biso ba commandement mibale. Deuxième commandement eza linga mutu nengo milika na yo moko. Déjà ce que je t'en linga mutu bongo c'est que na opese nyonso o yanga quoi. Yemo mutu soki a se trahir wana ye kaka Karine a 8 ans ya kosala bongo ke no akotsa ye na famille bon na par rapport ya ba makambo na bango parce que ba makambo bango bazaki nango ngai na Karine na yebi yango te omona bango mibale bayebani yango na basala makambo na bango bon so ya ba base na bango basala na nini omona makambo internet c'est comme il faut bokeka na buzoba mais ebebisa siko réputation na bango mibale bayebani nde babandaki bayebani nde ni baosilana c'est un peu ça wana na kokota makambo wana te vraiment. Mais c'est comme si Makam Karine Mokonzi salara yo sepelaka nango te pourquoi yo kono ozoloba donc ozala contenté na mambo Karine Mokonzi sala comme quoi que neti bamna salara yo moyebi kama basalara to mona Karine Mokonzi afinga ba Sylvie Mampata loba mabe ba te belé ba Fabrigas tara ba bezo yo monde on a donc c'est comme si yo osepelaka nango te botangaka maman Sylvie te maman Sylvie aza quand même mwasi ya mutu munene na mboko boyebi botanga kete na bamakambo ba buzoba boye na ndimi te ke Karine afinga so Karine afinga c'est le moment à s'excuser botanga komba ya Sylvie Mampata te yo tela ngote ya no ala na kata minanda kwa Myriam Mokonzi o avant ba beba na mam Karine sa na Sylvie Mampata yo mona ngote aloba ni atanga pe na komba Sylvie Mampata mafinga ga yeba kinyo ba leki Sylvie Mampata boyo mona ngote wenge o petit wenge lo baka ke sili kaka ba mo kana batu nyonso batambola na Karine za rapona bon moi je ne pense pas na bien vraiment na kotanga kombo mutu te pona lokana confirmer loko ya mwasi abatu non aza mwasi abatu et puis aza grande sœur et pas Karine aza grande sœur pe pa na ngai parce que par rapport ya vindenge zalaka grand frère na ngai na wera bakutana au moins tango ba wengeza 4x4 bakutana au moins respect pour na côté wana na lingi okota ba makambo wana te wana ba makambo wana eza ba charge na ngate ko na lingi yango te vraiment. Siko lelo batu nyonso komona babimi bamipesi bakombo ba charge ya Karine bango nyonso babimi pour ba défendre Karine mais Karine azala banda ko défendre et les contraires rebelle banda ni ko finga Karine koloba mabe pour na Karine mais lelo bango nyonso bami comme si kombo ba charge ya Karine ezaka te pour diembe la succès ya Karine Mokonzi bon omoni héritier wa tayemba nzembo mo bo baka biso nyonso to diembe là où place au mai ezochola ndembisha Hollande place au succès zali ndemutozala place succès zate mutolanda lelo bato beba komi osenga bayamba c'est parce que bayoki kino actualité nde kwa Karine moko nini bato komi osenga bayambanga baope bakomi okotela Karine félicitations courage merci na peso merci mingi baope bazofinga c'est ça toujours na vie ko finga ko critiquer mutu to kozala bien na mutu mabe to malamu nyonso za ka avantage ya mutu mutu oyeba comment maintenant na ko tambola pour de façon que non koto eza iso mabe te félicitations ka merci mingi po eza nango ka makamongo ndenge ezala nango ka na condamné na nga bango te na lobi na nga pete ke non Karine aleki bango kaka non bayebi ka ande ba news yango ndenge ezalaka bango pe bazotambola selon l'actualité c'est un peu ça quoi. oyebaka Pamela Chocolat non oyebaki ete
ata na équipe nationale ya banda kokende kotala ser na yo tikala mpe koyoka ete komona ete difficile mpo nakanga bakombo bato parce que na banda kosolisa bango te vraiment so na ye namoni kaka na bato na ye oyo na ye kosala nasali je sors je pars eza difficile nga avanda so na ye pa Karine au moins tokozala biso mibale nde tosolola c'est un peu ça que non so nakuti na bato naloba na nga te je sors je pars. mais quand même oyebaka Jaël Chaud. Oui, Jaël Chaud nayebi na Jaël avant que non Karine nanu nayebi Jaël Chaud. sikotala siko nyonso Karine mokonzi asalela Jaël Chaud alongola Jaël Chaud na esika pati azalaki mobali obeta chaque jour il faut tolobaka ma vérité mpo mamongo ekendaka bien alongola Jaël Chaud esika mobali ando obengi te chaque jour mobali banda konyokola ye Karine mokonzi alongoli ye aye na ye na ndako na ye akomisi ye lelo Jaël Chaud oyo aza lelo mais lelo Jaël Chaud wana akoma kofinga Karine akoma kotonga Karine na Myriam mokonzi bakoma koseka Karine oyebi Jaël Chaud wana oyo ozomona makambo ya événement na nyonso Jaël Chaud azosala okomi lobela nini te so bakomi ofinga na yango wana azoyebi so ti makambo na bango bayebani ocomprendre bayebani yo loba teke noso moto asali oka bolamu yo efo ozongiseli ka bolamu non leson batira yango na deux sens oyo osali moto bolamu moto azongiseli mabe pour que non otire leson au moins na une partie à vie. Au moins. Et on le que non, Jaël il faut zongisaka malam. Jaël pe ana malam asala Karine. Ezali nango. C'est que bamarambo na bango pena vraiment yango nga nazo loba que non. Bango mi balé nako condamner Jaël te nako condamner pe Karine te bayebani po ko mona bientôt là basolo na bango pe. Basolo na bango pe alors o lobani na ka chono mote ko tika na soni. Bayebani ba charge na bango bango na onde basala nde babandaki bayebani. Tu comprends? Aussi les sangs vont me battre. Donc le nous dit ça déjà que oyebi ndeko na moi si bien c'est bien ndeko na moi ça lukalinga ba base peut-être des base mora créer tout le monde a lobby ba on nyos ba comme on c'est comme encore na tambola na Karine te na minute place azana été na yebi oyo ya sala te comme ba pona ba actualité na yende muto aza branché na monde na yebi te yango na lobby senga na ko mi pencher mingi te na makambo wana mpona kota na kati ya makambo wana mpona bando défendre oyo ki non yango nalobi bayebani baosisa makambo na bango entanke mikolo et puis makambo ya bana basi nga mwa mobali nakoya os'impose te na kati pour que nona koma kokota makambo wana mpona loba quoi c'est un peu ça quoi. Mais lelo komona mama na bino oyo azali bongo na Belgique bakotisi ye na buzoba oyo Myriam abimisa même ba voice ya maman na bino na ndopesi ba rapport à Karine tala Karine boaliera mbonga batama kila mbonga batama sumu mambasara malamu te lelo bazi maman na bino ba vie ba tie na bêtise moko boy oyo moko eromona ki mambo wana ke parce que bato eza monde entier mo mona ki ke ba voice ya maman Karine bimaki na elenge ya Congo siko yo moko mona ki pe bazi maman na yo oyo aboti yo ba impliqué na buzoba wana omi lobela kini. Non, au moins, tous aura le temps au banc avant de la mission assez. Lelo, maman na yo soit passé un rapport na d'orcas. Même s'il s'agit que non on a coûté non embuscade mo to finga ni to nini. Na cause malo ba maman noté pour que non na exposant pour que non et salut au moins na buzo mo bona côté sa maman no. Maman no aza maman nga. Si on a respecté maman, c'est que maman n'a pas respecté. Tous à la quand même, Nathan, il y a au lokako, banga maman missus, so ba benga qui to basola qui na yende basola ba mi balé, c'était par rapport à conseil. Basola, ndenge mo bien ba trouver compromis, mo bien par rapport à mabe o babanda au monde. So siko que non, bango et comme que non mabe wana yé a commis sango neti défaut ya muto. Là muto ana zo be mambala mo mabe. Vraiment. Tous ont quand même respect il y a pas parents respect à parents ils là quoi c'est ça que je demande respect vraiment mais au moins dans ma vidéo mususu ba live mususu Karine mokonzi asala to banda koyoka pe voir maman bazo kotisa zo pekisa Karine tika mambo sala Karine fula na nzela nzambe anda ma côté ya Karine mokonzi mais on dirait maté ya maman te ya Karine mokonzi sala le côté Karine continue toujours maman sala Karine on sa ba live nini na maman na téléphone na maman mais le maman ya ndo mona te maman zo peseka ba conseil
Karine Moura me filmer maman zo pese ka ba conseil mais on dirait ba conseil nyos maman pese ka Karine Mokonzi et kenda na on mai parce que Karine a continue toujours makambo asala conseil à parents ba boire en ngote conseil à parents ba boire en ngote au moni eloko côté la mutu ko la raison exacte yo bazo pese conseil par rapport il y a deux fois mon boye mais yo zo luka ka défendre hein côté wana tant on le défendre t'as besoin de convaincre mon toi non pour que non à comprendre pourquoi je fais ça et l'autre quand les années conseil ekotaka nango ekotaka ye ana babiloko oyo atikaka ndambo azotika o malembe ko ebisa mutu te diku mutu anomela ne so isetika ja bière tika komela masanga monde sonde so tika komela masanga to keli felo so atika mbala moko wana okosi seka ozongela ngo x3 mutu abandaka malembe tika atiki tika malembe atiki tika malembe atiki oto ebisa lo moko depuis ba mambango ezo salema nini Karine azoloba te au moins azoloba te avant de a réfléchir ngano to ebita za kuna musika to ebite bongo so alobi na yeke no ye ba finga ba loba nini aloba ne lisusu te décision na yango na azwi parce que mona te ke no muto ana yo ki conseil habiter trop c'est trop na vandi nanga ngabi mambo ambo baloba na ye comme conseil ayoka ango mais azo pèse pour ça peut ba moi raison na ye mais est-ce que il que nde bat balobaka Karine Mokonzi afingisa kombo ya famille Mokonzi parce que tout le monde en bas en général Mokonzi mutu bazali bazana na éducation Karine azana nango te ya makelele ya créer ba problème ko tumbola ba biso ko na bavenga na ipeking wana au monde ba plainte ya Karine Mokonzi za ebele on dira il a problématique. Maman, au côté de mon internet, non? Ah. Tando travail au moins, na mutumoko abiri. Tando travail na e. Parce que abiri peut avoir un problème à l'ango pour. Karine ta côté. Est-ce que comment yo mukolo moi mobali? Baya biso finga mutu. Ozupe o fingi c'est que zandingo zala. Quand on a Karine ando sabira zarana e sango zarani mutu malamu Karine azui à côté ici groupe wana banani ba équipe nationale à côté na kata groupe wana ndé abira comme au mois de janvier c'est au mois de janvier le bato comme au mois de janvier le quoi na roba ne icône ya Karine Mokonzi pour fingra comme Karine le bara comme Karine bon te babi moto azamabe atika la mabe bako ebiso boma ngana boma na ngate to kabwana je préfère même que to kabwana ponga boma na ngate finga ati na mona ka yo créer nga ba problème non ça la ngote au monde muto akimi yango ndena boy so ata Karine benga o te finga muto te les impossible na ko salon aza grande ça mais impossible vraiment jamais na ko salon. Parce que peut-être il y a un comportement. Quand il y a un zoloba, non, c'est tout ça dépend pas que non baye bisao salango au saliango le bigano muto ande muto andi on na mabeta un jour à jugement muto na muto asama ndenge na ye hein son tababomi muto ba kanga yo kolon tabate ba kanga tabande ba kenaye au moins étant o ya mi coach c'est que yenda komi bongo eza Karine comment la ba plainte wana ndenge bozoloba c'est par rapport ya monde internet ndenge zotambo lelo soyo ki muto afingio o luka ni ozo misela tambolo bando se chamaye wana et créer mbala moko ba delure mo boy ke no yo komi ate na mona kokite na ke funda ye quoi mais bobosa ni ke no eza makamona bino par rapport nde bosala rapport na créer base bosa ni ba vie kota na YouTube mbongo bino parce que bobosa na ngo et puis bokoma mona mutu msusu mabe pour ça lelo Karine alobi aloba na ete mama internet sur Karine et Koufi et Silini na habité mutu mso abima mais ils ont moi temps pour tout le monde est comme Karine a comme le roi sujet tu vois c'est un peu ça quoi nga kokota bon babeza ezaki bonganga Karine la kisi po banda 2014 tilelo Karine Mokonzi za rana 66 la raté o akumobenda à 100% ba chroniqueuse to ba rata ba 80% ba ke ba komika Karine. Non, ezaki bonganga te. Comment bozolo ba ki bonganga me bobo sana nzambe. Nganga ni na leki nzambe. Azate. Hein? Bambote na no trop place pasteur na voici lo mazali na pese na bambota trop. Osembela na. Maman, sans lo sambo to apamba na mokelo. Même ata ba ba kendo kota ndako nganga. Sans nzambe ba pamba. Hein? Bambota trop na place pasteur na ngazali.
na bandimino so ya ASEC na pesa mamboti mingi moni bonganga ezala ngo elote nzambe ndaleki nzambe nde muto atomboli Karine so pa lobi abamba ya obamba ezala bonganga te mais lelo Karine lelo si tu donne nakati ya Turquie Karine Mukondi Mimi Myriam abimisi ba voix so Karine ndo tinde ke Sincha na sida siko yo no za batanke est-ce que peut-être ce qui loza ki ndo Sincha oki mutu mo ba sali réputation leki no keleki na sida et ça londe na vraiment ba voix so na za voix ka ka c'est bima oka on a voix Karine vous avez la voix bon ngama mamula mino pena ya YouTube pena vraiment na landa ngote na kipana ngote na kipana ngote so ki eza bongo un peu to meka ko éviter ba délire misusu o to sala gato to lobaka ko loka ko bebisa réputation moninga eza mabe mais je ne pense pas problème est comme ce qu'on a mis on a comme condamné mingi Myriam yaza kulutu na bango fois azala comme azala conseiller même si on m'a bien face à la que non ngala kulutu bango to ba yeki comme baleki pembeni nanga so problème eza ngamo il faut na benga bango na sola na bango na kimia aluka te komiko tisa koma ko sala babuzo ba po ba yebisa ki baloba ki ya à fin de compte nyonso eleka na ngoti okape moto ekiti ale ya obimanani c'est un peu ça azala kulutu ame osola na bango ayebandene wabongisa akutaki bango aluka te kopanza bango pona babuzo ba mobo moya moki c'est un peu ça quoi. Voilà, merci beaucoup Armand Mokozi to komi kuka na conseil na yo na docteur na yo Karine Mokozi bifika azali depuis na bambote na yo na baiba zolanda. Conseil après ça Karine vraiment na pesa ka tanto sola biso mibale tanto sola biso mibale quoi. Bambote na nga na pesa na Hervé Pitch masana nga na États-Unis na oya na nzela déjà Hervé Pechi mbote mingi na Poupée Mokonzi na pese mbote mingi na Romain Mombo Yvette Kika na le grand H Hervé na pese mbote trop et puis mbote mingi na Jean Bedel na Canada bambote mingi na Milkanga Lula muto asala kenazo a moi mbongo transport na se déplacer so babengi moi nini moi crédit na téléphone bambota mingi na vraiment 1000K pesa bébé Cristiano Mbote mbote na ka yangwana quoi na Karine Mokonzi place azali famille Mobimba na pesa bango mbote quoi. Merci beaucoup Armand Mokozi qui invitation à Bissau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Maman Rosette La Fleur d'Ambour, Maman Rosette La Fleur d'Ambour, Maman Sangisa Rabalobi, Bissau tout ça la rendait moussala. So moussala les acteurs au vendre. Donc Monique tu envoies un micro un Bissau travail raté, au revendre au raté parce que vous allez tout faire au moko. Merci à Yaouli Moucheni le code mondial, à Adrisha Motomètre Beba Zibeba, Madame Erika Elekana Nakati à Paris. Merci à Yolande Dikando Nakati Milouze Mizundaka moi tonga tanga moi poto tonga depuis Milouze papa na Normindaka. Merci à Richi Kapinda R9 Mobali Aboya produit. Merci à Igor Mitumotema et Denise Fabiano. Merci à vous le caméraman Lionel Olo Yazawanazo. Donc Mikolo a travaillé bien Moussala Kitoko. Merci beaucoup Nabino News vous abonnez à Congo Température. Abonnez-vous encore massivement pour mon d'orchestre Boloko commence à mbinga. Mutu News alingaranga lingarambe bunanga. Abonnez-vous. Donc bomo nangani aza bomo na mipende langa makona minene mbebu nanga na bolingara donc boromo nango bo s'abonner ebele na Congo Température pour vous avoir information comme il faut. Tokutani bongo à la prochaine. Ciao.